Na komba tata ya mwana pe tata Molimo Santu moko na lelo moko kitoko moko la esengo mbote mingi balandi nyonso ya Mercredi Solution tolobela toujours monene ya mama Mwilu misala mama Mwilu afki à travers le monde ya solo ba mama ba papa bandeko ba jeune bipa nyonso bakutami ya solo toza molulu munene oyo tozali kozela le 8 ya le 8 octobre yango oyo yango ekoki esengo makasi na bamama mokili mobimba mokili oyo papa Fumalongo apesaki na biso bamama ya mokili mobimba kimfuka bamama mwini ebandaki toza molulu munene esengo makasi ya solo batatala bamama sans plus tarder mama Mwilo ye na Mwilo ye ya solo mama Mwilo femme internationale mama Angèle azali moko te nasala bamama na ngai awa na Palace Stockwell tokoyoka bamama na ngai na ntina likambo wana tobandi na mama na ngai mama mbote Mbote mama. Comment nani mama? Comment na mama ni Vita? Mama ni Vita. Ingeta mama naza mama nkengi na paroisse ya Stockwell. Voilà, merci beaucoup mama ni Vita. Ya solo. Tangi ozaki ba jeune fille. Na mukona lelo ya le 8. Le 8 octobre oye bandaki musala mama Mwile bandaki kifuka mama Mwile bandaki. Tango ozaki elenge. Ozaki koyoka bate mama ezaka ndenge nini mama na mukona lelo esengoni osana ngo. En tout cas na kombo tata mwana pe tata Molimo Mosantu ya solo musala oyo ndenge papa Simoki Monkianga nazali koloba ete na bo mwana nde mwana alandaka mama na eto mama amemaka mwana na nzela tata Nzambe po ta kwa komesana na bo mwana na biso ndenge tozalaka en tout cas ezalaki malamu mingi na ba mama tozoke na kimvuka ya ba mama chaque mercredi tuandoke na centre wana ba mama maleka bazalaki ba mama Marguerite en tout cas ba mama Nzuzi nde babanda kosalisa biso programme wana ba mama en tout cas banda koleka malamu pe to banda koteya malamu yango wana mateya oyo ba mama na biso babanda kopesa biso yango ememi biso pe na mikili na poto yango pe toli kokumisaka mokolo ya kimvuka ya ba mama ngo lokola tombé mercredi le 8 octobre yango tosali mwa extrait oyo po tokwa kolakisa bamama mokili mobimba te mama Mwilu azali bikeke na bikeke. Merci. Merci mama Nivita, mama Mwili bikeke na bikeke ya solo batata mama tozali kolanda émission na biso moko na lelo tobata Mercredi Solution. Oyebi ke mama Angèle pe asalaka kimia na libala. Mais soki totali moko na lelo eza mokolo moko pe oyo na ntango wana mama ni ya solo toyokaka bongo na ntango akala ezalaki ke mama nyonso azali kokende kolela papa dengene mpo na ntango wana bapapa mwa makambo mike ma erreur ezalaka na bamama nde papa apesaki ke mpona koteya bamama mokili mobimba bien ndenge nini mama ingeta mama ezalaki bongo ezalaki nde mpona bamama bateyaka bamama mokili mobimba mpo mokili oyo ezali ya papa Simoki Monkiangani papa Mfumalongo akoloba kaka teke bamama kimbangiste te ye azali mpona mokili mobimba naza na 2 ans 3 ans koteya ye mpo aza mama nakanisa tomonaka ngo na lingomba na biso ezala bana mikie okolatisa okende eglize okotika mwana motu polele te po ezaleli ya lingomba na biso okolatisa mwana uniforme soki uniforme eza nanu te okolatisa mwana kitambala po bayebake ye azali mama Mwilu tobenga mama Mwilu ya mukie omoni ya solo. Merci mama ni, merci beaucoup ote mama mbote mama journaliste ya solo mama na ngai nazomona eza na esengo makasi mama na ngai oloba nini mama komona nani mama kombo na nga mama Mimi Makaso Mofulenge ndimi yango eleki nyonso na ovala mama okoloba nini na feti ya monene twana yango le 8 octobre oyo mama olobi nini na ntina ya molulu ya bamama ya mokili mobimba tokisi 60 ans femme kimbangise association des femmes kimbangise 60 ans mokona lelo esengo eza nini okoloba nini mpona mokolo ya lelo esengo na ngai ezali mpona biso bamama lelo tozwi lokumu na nsima ya mama Mwilu na mosali oyo monene ye asalaki amonaki pasi anyokwamaki atangaki ne mpe baklasse ya ndenge na ndenge te asaki mpe université te me na mayele oyo tata Nzambe apesaka ye atongaki lingomba aikomisi lingomba monene lelo biso tobengami bamama aski toza na lolendo na kati na lingomba tozosala musala na kati ya lingomba ezalaki esengo mpona mama Mwilu na pasi ye amonaki lelo ezali bisengo na biso mpe bamama tozala bamama ya bwanya bamama ya mayele liboso ya tata Nzambe
po te musala tata nzambe ekende liboso. Topesa tata Simoki Mbangu soni te, toyokisa nzambe na biso soni te, po te na lingomba soki bamama bazali te ezalaka pasi, na libota mpe soki mama azali te ezalaka pasi. Tozala bamama oyo toyaka na bosembo na makambo ya kitoko esepelisaka banzambe na biso, oyo epe esepelisaka baninga na biso bamama. Tozala na maloba ya kitoko liboso ya baninga, po te mosala tata Simoki Mbangu ekende liboso. Mama Mwilu oye! Mama ya mabota oye! Yo nde ozali mama ya mabota, kombo na yo na minoko na biso tozala na bikeke na bikeke. Mama Mwilu oye! Nzambe na biso yambo tozongisi matondi papa na bolingo oyo bolakisi lisusu epai na biso bamama na bino ya mokili mobimba kobanda na 1965 le 8 octobre kino tokoma lelo le 8 octobre 2025 60 ans okaniseli biso kobana na nzoto ya papa Diangenda Kuntima ete mama Mwilu ayokaki mawa amonaki place na yete malgré 38 ans ya pasi nde atalisaki na nzoto ya papa Diangenda ete ba mama alingi azwa place à travers ba mama ya solo esepelisaki yo nzambe na biso tata molimo santu o créer lisanga oyo ya ba mama po ete na 1921 ba mama bazalaka na sima bazalaka kaka na ndaku bazalaki kosala misala mama kotelema liboso ya batata te mama azalaki na valeur te kasi kobanda 1959 mama Mwilu apesaki bino bana epai ya ba mama alobaki bana tala ba mama bangoyo ba mama botala bana na bino kobanda mokolo wana mama azwaki valeur et le 8 octobre ekomaki officiel ete mama abandaka pe kotelemaka liboso ya batata po ete azwa pe liloba nde yango wana papa topesi bino merci na kati ya 60 ans papa baréalisation ebele pamba te biso nde tolobaki ndima tokopesa yo maboko papa oyo nyonso olobaka na bamama na yo basalaka ndi yango lobi ngai nalingaka bamama mingi mpo bamama oyo nyonso ngai nalobaka na bango natindaka bamama basalaka yango ngai nalingaka bango mingi baréalisation ebele oyo biso bamama tosali papa kaka mpona kopesa yo maboko ndenge papa alobi papa ville sainte ete bato yango wana yo tindaki osengaki yemo na batata kasi tango batata batraîner lobi bamama basala omoni yango wana papa bamama basombi bato lutendele yango wana lobi bozongisela nga lutendele papa basoso baza na lutendele plus de 6000 lelo basoso bazali kobota maki wana eya ezokende partout na bandaku ezali kotekama esepelisaki bino bolobi basoso 6000 bazobota maki mesengeli to bakisa lisusu dikok ewutaki awa na nkamba nde kuna mpona tozozela couveuse po basoso wana babanda kobota lisusu maki lelo oyo tozali kozela d'ici dimanche machine oyo tokomandaki ezali usine mobimba tolakisaki yango le 27 mais vu kuna manœuvre na bango
nde lelo oyo papa nde tolobaki tozobima mbangu mpo tokende kozela mashine wana ya ndongo lobi ezala na lutendele. Na lutendele ndenge yo lobaki papa kolona mpe kobokola. Tosi toloni toye mpe na batomate ndunda mpo na kolakisa ete papa misale bandi tokota na vision na yo banda kala papa mpo na kopesa yo maboko. Papa misale eza ebele na ke olobi normalement eza ba mama. Kasi soko bakiseli biso batata pamba te bango pe bato na bango il faut eya papa ndenge yo kobongisa po bato ya batata pe eya. Na kati ya ke ba mama na yo papa bazo sala kutu misala koleka pe batata ndenge président ya paki ya lobaka na yo papa. Donc misala na yo nyonso esika ezali papa ba mama bazo zonga nsima te baza toujours liboso. Yangwana papa na 60 nyonso papa oyo bateli biso opesi biso makasi ya kosala ya kokota na vision na yo ya kopesa yo maboko papa tolobi merci papa. Ya mibale topesi merci na ba mama nyonso ya mokili mobimba. Ba mama na yo papa na pasi na bango moi na bango mbula na bango papa batikaka yo te. Soki tolobi kaka papa lobi papa na lombango na lombango papa bana na yo basalaka ba mama na yo malgré bazali kolela lela papa okotala bakote mususu papa bakuluna bakuluna papa partout. Lelo oyo papa bino bolobaki mercredi nyonso to sanganaka esika moko. Kasi papa to sengaki pamba te okomona na njili bakimbatu tu bana ya changu papa. Soki balobi balonga kaka na tongo bakokoma butu. Bakokoma tangu nini yango to sengaki likamu te basanganaka nanu kuna jusqu'à ce que yo moko nzambe na biso okobongisa makambu. Ete banzela ekoma malamu bana na yo ya Kinshasa bayaka na centre ipai na bipai esika bazali papa kosangana. A part bakuluna papa na bandako ba mama baza komitungisa mebele ndenge kako tsaki maboko na mutupo na ba jeune ba mama rapport yango wana kaka kolela na kolela kaka bana baza koyoka te ba jeune papa kaka yo bungisa rapport tozwaki pe bipai na bipai bana na yo ya basi na mibali papa bazo balana oboyi ekobo olobi ba balana me bana tango baza ko bala papa mabali so wumela te mateya papa toza koteya ba mibali papa mingi baza kokufa abali 2 mois 6 mois mobali akufi papa bongisela bana na yo tozali awa les 3 Congo bazali boleka nanu na mama ya nation ya kamba yo leka po yo ezali esika tata molimo santu tata nzambe kolosa tata molimo santu bavandi awa babwakelinga balobi Europe papa lobaki tata molimo santu lobaki na biso Europe ezali na kati ya bakongo misatu. Bango kuna bakendeki mission. Po bango bamiye bakate. Bango bakendeki mission. Un jour papa lakaki bango boko zonga bosalaka mayele pona kobomba ka elamba moko moko. Nde bango nyonso bana poto bazana kati ya les 3 Congo bana poto. Kuna soki tokoyitiza bango pona misala mais to kontaka bango na kati ya les 3 Congo. Papa bana no les 3 Congo bongo national nkamba azawana papa bana na yo nde bango mutu bazo kamba mokili mobimba pona kopesa biso maboko tango yo nzambe na biso lobi likambu biso tokimela kepa na bango papa lobi to sala boye bana na yo pe bakoboma nzoto bakosala yango na to sengi liboso na yo nzambe na biso ba mama oyo boyokani bomoko bolingo misala papa misala
Sikaboye papa yo telemi olobi ngai nazaka kana posa misala na boyi ba conflit masengi nya eleki mingi bana no ebele bazongi sima papa masengi nya berkedio kokuta papa ndenge zalaki bato bazongi sima pona nini balobaki basalaki papa kanga likambu oyo yo lobaki nanga ke vanda kimia ngana kobundela yo papa so tovandi kimia tozotalela yo nzambe na biso lisanga oyo ekokisi 60 ans pona nini te komata na 1 siècle papa papa bungisa lokola bana na yo baza na posa ya kosala musala na yo papa bakota na vision na yo papa yo bungisa bango nyonso minepe soki batamboli bayokani papa bapesi biso maboko biso papa eza na facilité ya kosala musala na etindia na yo biso tosalela yo papa misala pe papa toza kosala oyo suka papa na senga papa bato yangwana ke yangwana fe tongama machine na lutendele papa bato oyo yo moko bongisi ya malamu papa bato oyo yo moko bongisi bango bato baza mitema malamu po ete basala na misala na yo papa po misala ndo kene liboso po eza ya yo eza société na yo papa yo koyiko lelaka te ke papa ozanga mbongo na yo nde biso lobaki biso bato e biso bato yango papa totie misala anje neti biso afiki ndeki totangi bato ezali ke yango wana papa eza mbongo ebele papa ba machine basoso papa nyonso wana eza mbongo na yo papa ipo yo kolo lingomba kolo mbongo eza yo ndenge olobaki bato kasi papa yo moko pona bato nini oyo yo bongisi ya mitema malamu po ete ba société yango etambola po yo olobaki na biso ke kasi yango wana nde bajene bakobongela te yango wana papa biso tosengi epai na yo posa ya mama moko na moko ndenge afukami awa papa yo yebi toyaki na kamboli besika tozulaka mapamboli toyaki kao biso nyonso me ntango tokobima papa tobima oke bayeba ete 60 ans oyo ezalaki ne nzoka nde ya makambo ya minene boye biloko na yo papa ezali toye pamba te toye na fleur bafleur toye na 2 fleurs papa fleur ya liboso ezali fleur ya ko renouveler alliance na ndenge biso tolobaki na yo ke ndima biso tokopesa yo maboko papa fleur ya liboso yango wana fleur ya mibale le 12 octobre yango papa tolingi te ke toyambala mibale tozonga toyaki pe na fleur mbala moko ya kopesa yo kosouhaiter yo papa joyeux anniversaire na sima ya ba fleur papa toye na ngombe wana ezali kobakisama na likolo ya fleur na sima ya ngombe papa toye na 500 sac ya sima nde yango wana papa bana na yo bamama na yo ya mokili mobimba papa baye kopesa epai na yo tosukisi na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Bamama oye! Mama Mwilu oye! Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Nzambe na biso papa Simoki Mbangu Kiangani Nzambe molimo santo. Ya solo olandi kolela ya bana na yo ba mama na yo papa ndenge bafukami awa
soki bazali 5000 mamans, au moins 4800 quelque chose bazana ba cicatrice ya bambeli ba opération. Papa bongisila bisika wana. Biso tango tokoli tobandaki koyoka na musika ba césarienne, mais lelo ekomi na bana mike bakomi kobotela na ba césarienne. Tozoyeba te papa biloko wana euti wapi, o bamiome o soki banini. Papa bongisila biso na bisika wana kotala mabunga ya bana na yote. Tozana mokili oyo toyaki kokuta na Satana. Bamaladi longola fongolela biso pamba te na bozangi ya biso batata bamama bakomi na ba estomac chronique, bakomi kobela ba tension pona nini kokanisa bana ndenge nini. Yango papa deja na Brazzaville ozongisilaki biso poche na biso, biso moko kaka nde toyeba komitia na nzela. Yango papa sunga bana na yo lutisen nga na ye tozana problème te. Aleka azali ndeko nanga mobali. Bamama ye bobanga na bino te. Lelo ezali mercredi, ezala biso batata, ezala bibwele, tozana botosi ya mercredi. Yango papa na banza mwa muke oyo tobakisi kanisela biso ata na oyo bibusi na biso ya basi bazali kosala na mpatu na yo, bamama na biso, bana na biso ya basi oyo okela mokili mawa. Po ete okoka kobikisa biso, biso pe tosepela lokola baninga. Sedieto wanzambieto tango ifweni wabakafulu watusikidikisa. Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Mama Mwilo ye! Mama Mwilo ye! Mama Mwilo ye! Eunwe! Embazie! Bilobia kulwe! Eyagalala! Esengo bien, esengo te.
Kiese voka kiese kwe. Sai voka nchai kwe. Tulenda kwetu seva. Elengie. Tokomi na esika wana. Bongo be bongo te. Mama Mwilo bangisa kabanani. Ay. Na yango na komba tata mwana pe tata Molimo Centre. Toyoki, Tolandi, oyo bino bolobi. Misala wo tuzali kosala na Lingomba. Eza esengo mingi. Niveau oyo tokomi ezopesa esengo. Tenge batata balobaki tobokola tolona. Misala wana eza na ntina. Programme monene papa batikelaki biso mpona komona oyo eza koya liboso. Epo touti toyebi. Kasi epo tozokende toyebi te. Mama ndenge ye moko papa Kimbangu bakangi ye, mama atikale na ba papa. Tala kaka kilo monene etikalaki na mama na ba papa na Yerusalemi. E papa azaki na bubangi te. Kambo emonanaka mutu soki amemi likambo na ye baokanga kaka ye moko bake na ye. Me kasi na biso na famille ekangami mpona likambo ya Nzambe. Ye ake na Mbanzangu. Kasi avant batinda ye na est. Mama aya na bana. Mama akendaki na Mbanzangu. Na nzela oyo bakutanaki nango basula bazokomela masanga na bango. Mama Mfumalo papa Mfumalongo bazaki komema ye azaki na âge ya 3 ans. Fumambanza na makolo na 5 ans. Un soulard azwi masanga sopeli papa Fumambanza. Mama lobi kanga motema. Papa kanga ki motema tila bakomi na Mbanzangu. Oyo nyonso lekaki na Mbanzangu toyebi yango. Kasi ya lobi ngai na ke likolo. Koko Kinzambo papa Kulutu bake na boma. Yo tikala na bana kuna na nkamba. Nyonso elekaki mama zaki makasi. Kobatela ba papa, kobatela pe Yerusalemi. Nini ezalaki o bakute epai na Angola, bakuta awa na RDC, na Brazzaville, azaki koyamba bango butu. Sala musala Nzambe. Wana ezalaki toto mama. Mama longa kibe longa kite. Biso betolonga te. Kasi mabe ezali. Mabe wana neto za kolonga esila. Biso nyonso tozala ya oyokani. Mabe wana elingo lobake base kazome moye biso ya chapitre ngo tata pasteur ya kotangela biso ya mate tolanda biso nyonso bino bato bomipesi bokanga makana likambo wana o bazotia masengenya kobepsa pasi na bango ekozala be ekozala te biso totelemaka place wana po lelo tomoni ke
ba machine esombami tozozela ekoma na lutendele nde topiblie yango toyokani bato deja ezosala ke mpe ezali kosalama toujours bamama na kati makambo nyonso bamama bamaki tokomi kolia yango basoso mpe ezali elakisi ke bozosala mosala monene tomoni ngombe eleki awa kasi nsima mpe eza na nzela bientôt ekomi deja ingete papa camion mpe etelemi wana 500 sac ya nsima bamama oye retard ezali te. Maman Marceline, merci beaucoup maman. Donc voilà, mbote maman journaliste. Ya sole maman nangai, comment nani bandeko basolanda yo pour la caméra maman? Kombo nangai maman Marceline Yala Kangebeni. Nazali présidente ya GTK Stockwell, pe na afki nazali membre ya social nazali disciplinaire. Na kati ya kivuka maman molo zali maman disciplinaire. Donc voilà maman nanga ko bani na molulu oyo le 8 octobre pe sali ko mobimba na biso ba maman fête na biso to ko 60 ans. Maman 60 ans koli 60 ans na ki mamwilo ye. 60 ans bébé en tout cas maman merci mingi. Na molulu oyo le 8 octobre le 60 ans na biso ba maman en tout cas tozali na sengo. Biso ba maman to télé mato la misala o maman mwulu asalaki. Ba komona na mokimo ba travers biso ba maman. To la misala maman mwulu asalaki kati na mokili. Maman mwulu azaki mosi alimemia. Maman mwulu azaki mosi ya botosi. Maman mwulu abangaki tata nzambe zai pera bobangi ya tata nzambe atambolaki pera bobangi ya tata nzambe yango alongaki. To la sala mokili ete zena mosi moko komona na maman mwulu alongaki mokili. Bakomona nga parti ya biso ba mama to shini bizali na biso to tamba ni maman mwulu atambolaki wana mokili ke mona ke mosi moko akufaki pona biso kati na mokili. Merci beaucoup maman Marceline yokani mwasi makufa ipona biso na kata mokili mwasi maka ndimaki sacrifice pona biso ekomona ete 60 ans tokokisi oyo eza mokete eza komona 60 ans aza motu moko akomi akoli déjà ça koli déjà maturité déjà po misala mama mwulu bafito la 60 ans eza mokete eza ebele moi 60 ans aza da mukolo na aza bakoko donc biso to la samusala mama mwulu alakisa biso kata na mokili mobemba bake mama mwulu akokisi 60 ans na misala oyo atikala kibiso ekozala esengo papa nzambe na biso parce que biso butu mo to la misala wana papa mama mokili mobimba wana biso bakimbaki sekakati wana mokili mobimba to benga mi ba mama ko bana bana mikie tina biso mikolo biso to benga mi ba mama mwulu papa mwulu mikie merci beaucoup mama Saline yokani merci maman